bonjour à tous. Bienvenue à la chaîne Abisso Alpha Kitchen. Kaka ndeto la kabino. Moi de mars, ça moi ba surprise. Lelo to elimino maman de maman Kalunga. Alpha Kitchen. Ah oui. Donc tous s'abonner massivement parce que moi de la femme, mois de mars, Isaiah Koinda. Quand ma maman Kalunga, c'est que ma campagne bien kubakisama. Alors ba fanatique ni sur maman Kalunga. Bino ba tulinga maman Kalunga. Ngai maman Kalunga na bengi bino na Alpha Kitchen TV. Donc tous s'abonner massivement na kata Alpha Kitchen. Donc lamba ko lia mama mnyo sizana kati wana. Awa to bombela ba secrétaire. Oh na linga wangila na linga wando. Na linga biloko nyonso bino bolinga o bino bolingaka biso to linga te mais biso to sela bino ngo pourquoi ne se mona bino maman Kalunga na kata Alpha Kitchen. Ah Kalunga plaira son na ole la poani pona ba abonné o bo s'abonner ki na nuti boye bele na kata Alpha Kitchen. Ah biliane makam ya ko la spécialité na yo oyebi kolamba ni yo pe mtu za poso imona ba cuisine africaine, cuisine congolaise. Yo zalaka ka abonné na kata Alpha Kitchen au mona biloko somo. Au mona ga wandu na wet. Mais cette fois-ci au mona on pena na nzungu na ndeba oli ona mapa, ba oli ona fufu, ba oli ona ngando. Eh. Alpha Kitchen. Umela tikala libele mbela pona ko lakisaka batu. Lo lengi ya kolamba. Bafani boka mata bisu.